Yoko Kovanda Niete, JB Bakimae, Kofi n'en parlons pas, Wera n'en parlons pas, Waze quoi, Kaka Yonyoka Moutalboso Kolobela Bato Pona Poto, producteur RBNG Orchestre, c'est un groupe mobile, mais ça a été petit. Donc arrêtez la discussion, il n'y a pas ma pamba Kolobela Bamise pour bâtir la poto, poto c'est rien. Mbote, nazali na kanda te zali nde mawa nalinga nayebisa yo omoni nakendaka na 27 personnes na poto 27 personnes tozongaka 4 bazongaka 4 liboso ba ezalaki oyo oyaki kokuta na baye oyo batikaka na poto nakumbaka bango epai ya nkanga te kaka epai ya nzambe oyo okutaki na kati ya zaiko nzambe oyo ozali kosambela ntango nyonso mpe chaque mercredi oyo ozali kokumba libota na yo mwasi na bana na yo oyo ozali kofukama liboso na ye peut-être mpona kosenga voyage ozali kosenga ntango bana bayi kobela oyo nzambe azali kosalisa bana na yo kaka nzambe banayimita akumbai ngai na bino awa na États-Unis mpe nzambe ana alobaka na basali na ye boza mine oyo bokotrahir ngai oyo bokotrahir saiko kasi yo mpe ya mine te oyo okokisi maloba ya nzambe tosala bino derema nabaki nzambe alobaki 4 etikali moko 4e eza yo nzambe nasambelaka oyo asala likolo na se oyo asala mabele ya amerika oyo ngai na yo toyo toniati awa nzambe nasambelaka akosaka te aza motu te po akosa moko ya troisième oyo ya motu wana par rapport ya Petit Nyoka Mbote Petit Nyoka Longo et puis azobenga ye Petit Nyoka Longo a changé voix nga nazali grand artiste ya Congo wana na vandi na kati ya Malawi mingi bayebi ngai na kombo ya Jean-François Petit Nyoka pourquoi yo kolela boye Mati Kasongo Mati Kasongo bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, à l'homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Merci chers internautes, merci à toutes les personnes qui suivent cette émission depuis Kinshasa. C'est déjà votre émission Vérité des urnes. Cela veut dire là on fonctionne avec Freddy Akimbe et Mati Kasongo, un peu 4 Digimon Amael aura toujours le premier. Dans cette émission aujourd'hui, on va parler d'un bon sujet qui nous dérange, qui nous fait du mal au Congo. Isaac, on a Congo Lelo. Mutu soki alobi eloko to mutu moko boye alongwe to amemi bato na poto bato balongwe il faut ko tenir rigueur et pas ya leader wana to ko injurier to ko bossa na tout bien fait ya leader wana sala parce que to yebinde to sala boye quand on parle de voyage ou de contrats on fonctionne on contacte plutôt le président de la groupe ou le président va passer son manager. Oyo, peut-être le contrat, c'est le monsieur qui signe le contrat, c'est le président, l'habité Freddy Akimbe Soki, a contredire. Dans cette émission, on va parler de Zaiko Langalanga Kolomboka, des présidents Nio Kalongo, Vimba, Ititi, Vimba. On va parler avec vous, Boyoka, problème isolé Kanapoto Lelo. Makambo nyonso ozole kana poto o nyonso ya mabe o ebimina ba voice to koyoki sabino na ba voice nyonso sans plus tarder je suis avec Freddy Akimbe mon confrère
Vérité des urnes. Matika Songo, bino Vérité des urnes, na lembi bapel. Ma même Miline Zemba na Londres, abenga inga lobi. Ah! Bozaki wapi na idée oyo? Ngala bina eminde ne babengi biso babina biso no. Bêtise temele qui tourne internet. Bokene ce qu'on a système à Vérité des urnes. Vérité des urnes to qui pété. C'est-à-dire ndenge to robeta masolo ya Papa Lutumba na Manda chante. Et puis sikoyo to esko kosola sikoyo masolo oyo ya Zaiko Langalanga oyo eza orchestre ya munene et bimisa ba musicien ebele soki to bito tangata moko to mona déjà que note soki to yebi ba musicien le rôle Papa Wemba ba musicien le rôle Evolokolai ba musicien le rôle Gina Efonge ozomona ba musicien le rôle ba Pepe Feli. Donc ça est belé na katiwana et puis na yemoko vie Josa Nyokalongo oyo aza déjà moto atikala comme dauphin comme icône ya autorité morale ya Zaiko Langalanga ve Nyokalongo ya Zaiko mais ndenge ba orchestre ba groupe congolais ba saki na ba difficulté ya ba voyage ya robeta na ba mboka mususu mais et loko esalaki bien ndenge to monaki Zaiko Langalanga na autorité morale na bango vie Josa nenga memaki groupe mobima na États-Unis ba gene kobeta kuna kobeta ça mabete to yebi déjà ba combattre ba na hôtel mais là ba musicien congolais ba beta raté mais l'air ya adimi risque wana ya o même groupe mobimba ya Zaiko na États-Unis bobeti ba concert na bino et comme bokendaki mission de service. Oui. Tant aucune mission de service, il faut zonga pe na Kinshasa. Il faut zonga parce que voyage ezaki ya kobeta muziki ya koya kozonga. Mais lelo yo komi que batu bakei kobeta muziki ba mosusu 4 personnes ba nyamuki. 4 personnes ba nyamuki au Vienyosh à lobby nzamba la kisaki na vision ki batu minei bakotikala. Batu minei on a moko o azobelela na voice yogo. Moko atikali bakomi koloba n'importe quoi pona yo akimbe omoni yango ndenge nini? Non, c'est pas bien omoni ba ministère roi ya Zaiko bakoki maté pourquoi parce que orchestre wana ils a mieux placé position na Kinshasa ko le orchestre ebele bakendaka ba voyage ba betaka donc ils a les seuls orchestres vraiment oyo betara na Kinshasa na Congo koleka Zaiko ezate vraiment mais lelo tokende na ba risque oyo to mona ke note Zaiko ba musicien bakimi siko l'air bakimi siko yo moto kimi na poto siko ozaki musicien to ozaki ndejika okimaki na yo tout pour la nini et là on s'est posé problème yangoana et puis Matika Songo par rapport ya Yoka ndenge président Josa ndenge za koluba na kati ya masolo ala par rapport ya ba mission ndenge ba kimi msusu ba ndimi ko tika la kuna et puis c'est nga passe et le monsieur le gars tetoko komana no wana sima na ba Fredia Kimbe na ibi koza na kanda omba boroyo kape quelque voice ya omba potongo po omba lobaki na ba voice wana ba panza yango lokwa ba panzi pe ya ye ayoka ndenge ya fingami ndenge osasoki na Bujumbura yo mo kaka ona na States ona na Malawi okomi soso ona na Bujumbura finalement t'es où le monsieur là t'es où on va le savoir nous tous bongo ba mi ma bandi Freddy Akimbe, là je salue Michaud, mon ami des États-Unis, Michaud Oaza producteur, Oaza Ramon Marambo Belé, Yabato Amémarane États-Unis, Oa Kendarana Batou, moi trop a fait sa faveur, les lois États-Unis Batou Bakumba Rukene. Venio Kalon a eu contrat, Atali orchestre na structure, Acheba Obaza na liste, a Mimi. Pourquoi les Congolais ont l'habitude kaka que ceux qui abîment na mboka mon mission de service à zonga akati ba complexé bazaba mission tenga c'est la mingi na ba mission mingo ya le roi de la forêt neti wenge musika maison mère moni soko tali lelo génération zo rené mingi eza wenge musika maison mère et puis maison mère ba mission oyo ba kendara poto soki bazara ba musicien mais batikala bakima mais le musicien là baya
comprendre bazongaki ndenge bazongaki s'installa lelo pe babama voilà banani batade de motikele ba Bill Clinton au monaki baza batika na poto ba peintre ndenge et bazara ba musicien te pour yo yonim service na yo là déjà je salue le président Verkis Kiamongana oyaza président Suya papa Wazola Ntimbo. Voilà, et puis voilà, vérité des yeux les arabes. C'est-à-dire, ceux qui sont musiciens, aux musiciens. Ceux qui sont musiciens, aux musiciens. Pourquoi tu es dans la Babylone bongo? Nga na yebi ke musana nga yango wana. Mais pourquoi lelo na kei ko déconner? Na kei poto na moni na yebi te so ma patango za so mutaye. Ah, je salue aussi l'honorable Pacho Panda. Voilà. On est comme il a non, mais ce qui est ça rend plaisir. On salue aussi le président, le roi de la forêt. À l'équipe deux fois. Il y a troisième. Voilà. On va écouter Freddy Nolingato qui est vite fait. To yoka ba voice. Il faut te benga moko ya Zaiko. Voilà. To benga moko ya Zaiko. Oyo to yoka yepe. Oyo abenga voice. Te, je préfère to banda na voice, to banda na voice, tu vas comprendre. Sans ça iloko oyo toza kolobela. Après, namoni déjà appel Naye Kotakima. Non, on va l'appeler. On commence d'abord par rapport à ba voice, hein. Voilà, donc ba voice. Qu'est-ce qui se passe les lots na fongoli connexion pour comprendre donc et salanga. Et bungi yangoana, voilà. On va le savoir nous tous avec vous. Boyoka, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui na Zaiko Langa Kolomboka Napoto? Freddy Akimbe Toyoka Bato Bacha Matoi na bango. Toyoka o ndenge vienyons Nyoka Longo il est en train de parler. Les leçons to sali je sens to sali émission où ils appona Jomoko à répondre à ma B. À répondre à ma B à travers à respecter le président Jossarte à qui on a ba du na ndenge na ye voilà en tout cas et ça libienté yo peri manine le kebele vraiment donc voilà on a tout le monde yango voilà on va écouter cet message premièrement Oazoloba et sa président Nyoka Longo Toyoka. OK. Logilo Mbote nazali na kanda te zali nde mawa nalinga nayebisa yo omoni nakendaka na 27 personnes na poto 27 personnes tozongaka 4 bazongaka 4 libosoba ezalaki oyo oyaki kokuta na baye oyo batikaka na poto nakumbaka bango epai ya nkanga te kaka epai ya nzambe oyo okutaki na kati ya Zaiko nzambe oyo ozali kosambela ntango nyonso puis chaque mercredi oyo ozali kokumba libota na yo mwasi na bana na yo oyo ozali kofukama liboso na ye peut-être mpona kosenga voyage ozali kosenga ntango bana no bayi kobela oyo nzambe azali kosalisa bana na yo kaka nzambe banayebita kombai ngai na bino awa na États-Unis mpe nzambe ana alobaka na basali na ye boza mine oyo bokotrahir ngai oyo bokotrahir Zaiko kasi yo mpe ya mine te oyo okokisi maloba ya nzambe tosala bino derema nabaki nzambe alobaki 4 etikali moko 4e eza yo nzambe asambelaka oyo asala likolo na se oyo asala mabele ya amerika oyo ngai na yo toyo toniati awa nzambe nasambelaka akosaka te
aza motu te po akosa moko ya troisième oyo ya motu wana par rapport ya Petit Nyoka Mbote Petit Nyoka Longo et puis azobenga ye Petit Nyoka Longo, et puis a changé voix nga nazali grand artiste ya Congo wana na vandi na kati ya Malawi mingi bayebi ngai na kombo ya Jean-François. Petit Nyoka, pourquoi yo kolela boy yo Nyoka Longo moto kolobela bato bakimi yo mema moto na poto te Petit Nyoka. En plus contrat orchestre eza yo te Zaiko eza yo te Petit Nyoka. Pourquoi koloba ba mensonge bana soki bamoni nzela esimbi te tika bango baluka nzela mosusu Petit Nyoka yoko kovanda nie te JB Bakimai Kofi n'en parle pas Wera n'en parle pas Wazekwa kaka yo Nyoka moto liboso kolobela bato mpona poto producteur Bengue Orchestre eza groupe mobimba eza yo te Petit. Donc arrêtez la discussion, il y a pamba kolobela ba mise pour batikala na poto c'est rien. D'avance yembaka bien te. oh Vous chanter la makasi te Nyoka. Yoleki yogo. Yoleki papa wemba. oh Yoleki Kester pour le lobela mise soka tikali. Zaiko za yote zaiko za Dave Mwanda. Petit Nyoka arrêtez ma bêtise de la part de M. François depuis Mali. Donc comme ça depuis Mali. ça sert à rien tout cas quelqu'un continuer. Voilà. Bon, il y a tellement beaucoup de benga moko ya Zaiko poto yoka monsieur Jean-Louis Jean-Louis Oui, ça va, Mbote, ça va. Bien fait, Adamo. Matika Songona Fredi Akimboza en pleine émission. Tolunga qui a posé quelques questions. Il y a Makambo Izoleka. Oyo, ba voice est tamboli. Na ba WhatsApp par rapport au départ ya ba musicien. Vie Nyoka Longo Azolela. Pona yo, impression na ona na vie na yo. Oyebi yango to yo ki yango na nte. En tout cas, merci beaucoup de la question. Personnellement, on a pu découvrir biloko wana kaka na internet ndenge bato nyonso bamoni nga mpe na découvrir yango kaka boye nano na comprendre kutu te soki eza nini ou bien eza nini, mais j'ai compris quand même quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est vraiment bizarre quoi, nazo comprendre likambo yango te. Via Damo likambo eza que ba musicien batikali bakimi 4 mais ba kombo na moni atangi vraiment te na moni azotanga ka kombo moko ya nani kombo mo totanga wana yogote atangi kombo mo wana bandeko bakimi abi yazaki 4 moto ya mine o nzamba la kisaki eka kokima esalaka ndenge nini tant que yo kozala na Zaiko zala pe leader moko na kati ya Zaiko yo po tikala lokola pe bango yo po yepa kima yo po kimaka lokola bango esalaka ndenge nini pasi nini na motema soki ezalaki yo basali yo bongo. Bon, je crois ngai so mutalobi ki Adamo Akima, je crois jamais présent je sara ko leka na télévision batuni die musicien ni nango zaka na besoin na eti lelo ya kozonga groupe alobaka toujours ne naza boye moto na dinga na lela kazonga ka Adamo ekula po ayebi ngai na tik personnellement na tikala kokima Zaiko te. nayebi ke monde évolué makambo échanger na mboka eza su ndenge ezaki liboso te ndenge totikaka makambo eza su ndenge wana te banger c'est pas la même chose mais ngai Adamo nazali le seul musicien oyo akoki koraconter artistiquement histoire ya Zaiko au présent josala loba Adamo est le seul musicien oyo aza na amour ya Zaiko ngai so natikalaki na poto natikalaki mpo na raison ya santé natikalaki mpo nakimaki na poto te po président vazonga en tout cas tosololaki na ye makambo nyonso tu il fallait nazonga Kinshasa mais sikoyo le problème c'est que l'air natikali pour la raison de santé na bandaki pe kosala na bala banini yo surtout il fallait ko bongama pona kozonga sikoyo pona ba makambo kozonga toyokana ki bien te moto azaki na charge ya makambo nanga pona zonga Kinshasa précisément azali ndeko na biso Congo Brazzaville na loba kombo na Blaise Elenga ye moto azaki charge ya makambo nanga pona zonga Kinshasa l'air to komi na période wana ndenge toyokana ka makambo nyonso
lera ye asali ndenge wana te alobi na ngai makambo mususu na kozango na Kinshasa na lobi no na koza makambo na Kinshasa te makambo toyokanaki awa esalema awa alobi na kenda kozwa billet na kenda kotuna prix ya billet pona zonga tango na zongi tango na bimi wana na keli bela na zonga keli susu te na bengi président Jossard na benga président Jossard na téléphone so ba olanda ngai na bengi président Jossard na téléphone na ebisa na bi président tiko solana tonton Blaise na moni suite ya makambo ezali bien te oloba na moni azoloba na ngai makambo mususu voilà biloko no mususu kozwa na Kinshasa kenda kotala prix ya bien yango na moni clair te na ndimite kenda koya wana na ebisi président Jossard président Jossard alobi na ngai boye alobi Adamo zelana benga dudu zelana benga no dudu abenga no kobenga Blaise to ba no makambo soki ndenge nini après wana nazwa suite moko te ngai nazali musicien moko yazali na souci ya Zaiko na ebisi so mutalinga na souci ya Zaiko koleka zali yo zalaki pe proche ya président Nyoka Longo o batunyo so ba ebi bado na poser na question moko voilà je regrette que baleki alelo yango moni nazana ba image tout nga nazana ba image na ngai ya Zaiko nazana ba image ya grand Zaiko bato ba mona natiaka yango bato ba mona Damo j'ai tous les images nazana tout na ngai na poser une question moko par rapport à ba audio oui par rapport à ba audio et bimi ezape na président Jossard alobaki pe na kati la voyage au bino bokendaki bozalaki nombre de 27 musiciens la précision oyo apesi biso alobi azongaka na 4 musiciens tout le 23 bakima mais soko lobi na biso makamneti ke utikalaka malade angaka lobaki no te nakendaka na 27 nazonga na 4 mais moko atikala par rapport ya malade bon oui nakanisi président Jossard azali le seul responsable ya groupe oyo aleka na télévision ami dévoiler sentiment na ye artistique pona mutu moko nanu esalema te mais président Jossard asala ngo pona ngai parce que ayebi ke Adamo akima te nga na tikala kokima na poto mukolo moko te nalingaki nazonga na ngai Kinshasa mais makambo ndenge ya kozongela bato bakima na poto wana bamiso bakima na poto bakima benza bakima bamusu basalaka je batie kutu bazwi basaki na bango batie mabanga na kati batie bakuete banini bakosi neti bazonga na bango te wana nde bango nde bakima bango nde bakima na kotanga bakomba baleki na ngai te bazali via Damo na kati ya ba voice wana eloko tobengelo vraiment na kati ya ba voice na ebite so yoki ba voice nyonso oyo ebimi ya président Nyonche na moto moko boalo Jean-Louis albi azaka na Miami ye mo a changer susuka ko Malawi a fingi président Jossard Nyoka Longo alobi Zaiko za yote mouvement soki producteur abengisi abengisaka mouvement mobimba alobi oyebi oyemba te yo leki papa wemba yo leki nani lola moi Hélène yogo dido tika babozo ba wana bawera bato bakima bango bajibe balela te insulte wana insulté yango moni pesi biso kanda lelo toluka yo koma mutu akoki insulté papa ya bana et puis président ya groupe mobimba bongo. Voilà, vraiment ngai na neti nazana nini vraiment na ko vérifier makambo wana te ke mutu moko alobai makambo pona président Jossard ou bien nini tellement que na ko vérifier yango te. Moi je dirais simplement que président Jossard vraiment il a beaucoup travaillé pour ces groupes. Président Jossard a sali mingi pona biso. Président Jossard a aidé ba musiciens belé. Tous alaka quand même moi reconnaissant. Omoni ezali mokili tambola ndenge wana. Siko bazomona président Jossard neti zoba. Bazomona neti zoba parce que azui bandeko wana amemi bango bien sûr bakendaka musala moto akendaka teke bamemi na poto ofele non oke musala oke kosala après ozongi. Alors soki moto azongi te en tout cas ekosala kaka responsable passeport ekomplikaka sikoyo même na bamakambo ba visa bamona non bozongaka complète ba musicien mosusu bakimaki boye esalaka bien te omoni mais soki moi je m'oppose à tous ces gens là o bazoloba mabe pona Jossard pona
bien na ye pona motema munene na ye bato wana o bakimi na poto le mususu ba chef na bango ya kala bakokai komema bango na poto te le mususu bakokai kosala makambo josara kosala te bien sûr que États-Unis eza poto te poto eza Europe États-Unis eza makambo mususu akokai komema bango na États-Unis te mais soki asalaki volontaire na memi bango na États-Unis bazala reconnaissant le monsieur oyo répondre wana nayebi te soki nani moyena aloba na ye ezali te na boye ba retour moko ya bien te biloko moko wana non je ne veux pas mais en tout cas bazala vraiment reconnaissant et pas ya président Jossar bazala reconnaissant ça fait mal que au dépenser au salignon surtout et mutu wana azongiseli yo mabe et puis tant ba musicien bakimaka ole bazala quand même reconnaissant et pas ba patron na bango balobaka toujours mabe mais il faut faire très attention ba donner ba Jossar ba koma Zaiko ezali esprit Zaiko ezali esprit président Jossar soki alaki likambo ya mabe na Zaiko ndeko nanga ekolanda yo omoni babiso yo soki tozo résister mutako sabino te ya matika songo neto ana poto awa neto ana poto a groupe moko eleki groupe na ngai ezali te les César diklalanga langa c'est le meilleur groupe à diaspora ozo comprendre les César de langa les César nyos de langa langa les César diklalanga langa mutako sabino kuna te Paris tuna na Suisse tuna na Belgique tuna mutioso tu Paris sabino et c'est le groupe oye betaka partout et kendake betaka ezali groupe ya Damo les César diklalanga langa nazana besoin bato bakumi sport nazana bénédiction ya président Jossar nazana bénédiction ya président Jossar et puis nazali vrai artiste mais kombo wana langa ozomona te ke non te ozo mérite yango vraiment te po yo moko pe oya kokuta déjà kombo wana langa non langa ezali neti union ozo comprendre langa ezali neti union viva la musique eza langa c'est comme Zaikonde ezali spécifique au moins liboso tozaka les stars de Zaiko tolongola kombo na président Jossar asilika kanga mutu na pesa kombo na tolongola yango tiko tozali bana ya langa ezali neti association neti lingomba ya bato surtout bana style wana langa tozana kati bana ya Zaiko ba yoka lokole ba viva la musique même wenge o comprendre biso yango ndezo sala langa yango ezo sala langa mais jamais tokoki ko utiliser kombo ya Zaiko keto utiliser kombo ya Zaiko non ok merci bien Damo batbazo ko siko mali lo basuka et puis moi c'est bambote pe ezala poto kabwana tolingaki tozwa vraiment vérification et pas na yo et puis ya koyoka yo pe par rapport à vie na yo ya bandeko batikali na choc oyo président tango yokaki ba voice wana na ebité soko tombolaki téléphone na yo bengaki ye bosolaki ni na ebité un mot de la fin par rapport à bandeko nyonso bolanda biso dans le monde entier. Bon, mot de la fin, vraiment, président Jossar na obenga ye on a parlé de kosolola na ye, mais pour la mot de la fin, na olobaka suka ya la via motoka kaliwa lola mwana mama ke suka via motoka kaliwa tozala ka reconnaissance. Yo bimisa pe babora ve yogo. Olobi? Obimisa pe ba voix ve yogo, to kanti ve yogo la mukiti. Ouais. Ni atana no. Ni atana somo iloko momo qui est changé. Natango bakoko babiso bazalaka na se. Natango bakoko babiso bazalaka na se. Adu elenga bandeko ayemaka atandele o. Alobaka atandele o mokili oyo ekobaluka. Ayembaka atandele o mabele oyo ekoningana. Moka mwanite o mokili echange bandeko. Basi ya mabala bakoma lela basi ya ndumba. Basi ya ndumba bakoma lelo kovanda na makwela. Babagano bakoma kosambela nzambe pasi ya mokili eleki bango. Baninga bandeko
oyoka alisa po onge balinga bandeko nindo yokona bandaka na maki asali etumbala mwaka alekise na bibala Mujika. Merci Vie Adamo, merci à toi Vie. Naibike, batu ba se retrouver encore de plus na voix oyo en tout cas, batu belé baluka pe bayo kayo. Merci na yo. Biso tozo continuer. Naibite moi luba suka poto kata. Fan Sabasta. Napesi bandeko nyonso mbote bati vraiment na sepeli trop na to sala émission spéciale biso mbale batu bayebake Adamo nazali na silate na simbi makambu awa na olo bango batu tu bazoyo ya poto donc kalate nazoya mati kalate nazoya na okita bato basana ti babunga image na ngai o balanda na internet o bamona na ba image na ngai bamona ba yebiki Adamo aza actif donc naza actif na silate nazali seul musicien o azali actif na poto napesi bandeko nyonso mbote nalobaka mingi nakoya na oya. Voilà. Merci Vie Adamo. Là, c'était Adamo, notre vieux, a participé à l'émission Nabiso. Guy Moller a intervenu par rapport. Oui, en attendant, Bolandi, Venabi Biso, Adamo, ancien Moko ya Zaiko Langalang. Nga te kamusinga place ka te comprendre te atikalaki par rapport ya maladie, mais viens Chalobi bagenaki 27 azoni bakendaka o ya suka o bakendaka wa so ba memaki ba aletalama bi voilà Freddy Akimbe aujourd'hui Guy Moller na ligne. Bonjour Guy Moller. Voilà. Allô, bonjour. Oui, Guy Moller, Oza, on dirait qu'il y a une mission, donc c'est-à-dire vérité des urnes, Freddy Akimbe et Matika sont ensemble. Par rapport à Makambo, dur, Oyo, attaqué vieux Josa Nyokalongo. Na habité ce qui est au Kaïba Odion. Ouais, bon. Les informations et les réseaux sociaux, merci beaucoup. Les informations et les réseaux sociaux. Et comment autant pour la plus vite information à la télévision. Donc les réseaux sociaux ont déjà audio parce que tout le monde voilà, réseaux sociaux, les lots Toyoki, départ Yabatu, Longwe, na Oyo, Bakendaki, États-Unis, na Zaiko Langalanga, Bakite, Longwe. Venioche a lobby na voice mais a regretté na bango abike ayebaki baza batu minei ya suka yo na kimi pona yo biso lelo to vandi to ebike ba départ ozala pe musicien moko na kati ya ba musicien congolais ya mboka o ba départ esal rabino ndengeni étant que ba leader ya mouvement topé ça bonjour à les rois de la forêt Igwe donc PC pe mbote place azali voilà. Bonjour, na Kumu Manda chante. Ah oui. Oui, voilà. Voilà, toujours au caillou. Nazaina quelques musiciens, il y a Zaiko na États-Unis. Départ les a bien. D'abord, un départ, tu sais un problème, la leader, l'ambassade, crédibilité de l'ambassade, dans la rabienté. Parce qu'on a quelques groupes, qui n'a pas de musu batikala ozomona ebebisa d'abord crédibilité ya groupe bon ba départ bani nango lelote bana nango depuis Diego Kao mais et ça la bien ambassade comme un groupe comme crédibilité ici là ozomona crédibilité ici là parce que ozomona groupe autant subosenga li visa bozalaki 21 OK 21 mais na retour na bino mona retour il va se retrouver 13 personnes bazongi. Et puis, à départ, mingi pour l'orchestre na biso pe salaka. Et ça d'abord un bateau belli, bateau musu ba voyage à raté. Bon, en fait, so na lobby de l'orchestre so ba futa bateau na kati RDC. Orchestre ba futa bateau isalipe, mais na ba orchestre wana na boina tanga mais bateau balongwa rapé kaka. Ouais. Ça selon noir a jejaka makabu na ye na ndenge na ye. Parce que ce lobby quartier la tête moi ba salaire ezala par rapport au biso neto zalaki na ba Victoria ozomona biso na ba Victoria ça ma ezalaki te photo lo barango vérité mais lelo nga pene na beta na zala groupe na nga na beta na ba musicien nga na sala ka effort na éviter lo wana
Babi yoko to ba ministère bakima oka na Kenya boki boka Lubumbashi ma boki likasi bo bakimi. Tenga ba ministère bakima te bazali. Nazala bango na Lubumbashi na ministère bazali. Voilà, poto citer to lingi to pose question sous keza na kata ba commentaire wana eza na mutu moko oyo to yoki pena yo agafele président Jean-Louis alobi mabe azarami satu na Bujumbura na Malawi et puis na Miami. Donc par rapport ya ba diro akenango ndenge à s'attaquer à critiquer Vienyosh. Na kati bino maloba te mutu wana eza na ngokaka mutu moko eza kaka parmi ba congolais moko bazaka na punto nda asali jewana d'abord voilà endinga zoluba wana na âge na ye na vie de ça baza âge moko te vie de ça za vie na ye asali eza na ngokaka mutu moko asala poto asali jewana azu audio wana moko bazaka na Malawi moko na Mali donc aye moko azotapone makambo zoluba donc eza na ngokaka bato yo pour déstabiliser ba misala ya batu. OK. Azuka ba audio na yipa audio ba na kati wana c'est tout. OK, moi mot de la fin na quelques dédicaces na on a bato nyonso ba Holanda yo na émission Freddy Akimbe na Matika Songo vérité des urnes. Toza awa place toza benga o toza na réunion il y a babsek ya papa Lutumba bato nyonso bazale ba wera ba tout le monde est là. Tolingi moi mot de la fin na yo bon to kabwana yo. D'abord on a souhaité ma condoléance à la famille à papa Lutumba biologique parce qu'il n'a pas dans sa famille na mais musical. Omoni on a souhaité ma condoléance d'abord na avec Lutumba puis na aussi na saka Venus courage Venus nyoka longo courage Freddy Akimbe Matika Songo donc babiloko ba suko ndeza la rabie quoi toujours faut autant mosala micro pour information ils ont toujours à la une quoi. Voilà. Donc il y a le baisate bien déjà bana kimba bazwa na 6 album na bana kimba bazwa nzembo mibale na osela déjà ba clip et ko banda koleka déjà. Merci. OK, merci à toi Guy Moller depuis Lubumbashi Kolwezi. Donc Guy Moller on a boto katoki toki Adamo Apula. Oyaza ancien musicien Yazaiko et puis boyo qui peut les sous Guy Moller depuis Libanda ya capitale ya Kinshasa mais na kati ya Congo. Freddy Akimbe mot de la fin pour tochiter. Mot de la fin ezara que l'homme de ceux qui trois faces ceux qui de trois pays ceux qui de nini aux impolés Robban toya ko s'en changer nao tala to check journaliste à part monio Mamno Tatnio Yakogno Yibasiko Yomo Landisa Oyaga Lasima Salango lo métrage Oyaga Liboso Oyami Tatnio Okina Moskona Oyaga Liboso Au moins pas comme la mire cette parcelle n'est pas à vendre. Moi Zinayo Yakogno Soko biso ya biso moko biso bidobite ya yo moko. Merci. Oza mutabuso be. Yo to banga venyo chite. Telelongi. To fingo kana badima sato mona. Voilà. Davaz oza moila otambola ate. Oza pui mukinza dodo. Ngamna lobiamu. Merci beaucoup. Merci Wanezaki, Freddy Akimbe, Matika son vérité des urnes. Nabi Boza et Belé Oyobo, c'est déjà na conception il y a émission yo. Et ça n'a pas pour na to critiquer Moutube to finga Moutube, mais ça que to l'axabino neni ya kota musa na biso. Donc tu as information par rapport à musique, par rapport à politique, par rapport à social et puis par rapport à mboka. Ozomona to vanara to la mugaboye kabundu walesa président de la République prophétie. Déjà, Tolakibino, cette semaine ici, il y aura une émission avec le pasteur révérend Kabundu Walesa. Nakatia, ya ofa kana kati bon o ya kozwa. O yako.
Na bino Joana nde na okakanela. Des gros bisous à toi, Kovo Akimbe, Madame Nangai, mon directeur dit Akimbe, Mamé Méline Zembala Londres, il y a Willy Moucheni, il y a Willy Moucheni, il y a Willy Moucheni, Wana Souka na conception, il y a Willy Moucheni. Et puis non kuto comme musique télé auto que Cabraza. Non, Nakokima. Nakokima le roi Bakimi. Ako nebe ngolo ba ke non na voyage te parce que tasko Braza Nakokima. Et maybe bido château boire hôtel. Yo non. Autoroute pe na Congo za raté donc au boire hôtel donc. Bido cha Engra verrouillé, oui, bloqué. Et puis Papi Kabakirikou les boss célébré derrière la caméra et Dido et l'autre JP derrière la caméra. Bijou Afoua Mateso, je te salue. Afoua Bijou Mateso depuis Paris. Ange Lumière. Picho Pacho Sota. Likoko na Norvège. Merimbate. Viena Bisomo ya Bondal. Bébé héros Bola qui ça la femme du quelqu'un. Bébé héros Bola qui ça la femme du quelqu'un. Je te salue ma petite soeur Grâce Lubamba Mobutu Gaga. Grâce. Nazarso na fani Grâce Lubamba na maman Ange Akimbe. Na Londres. Oh Freddy et monsieur Silkende allez kende. Allez bye. Matika Songo. Kasongo Machi. Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Mama,